Donc bien que notre société mais MOP toye baba retomber na ngona fin pour déjà to ke bien so na lobo banga mtabi loba to za siko fin na ngoto yeba kanda e kabola bitumba ya côté la ramère baba no bonga moi na nina livra mama bazat miso pasi na bosani dinette mais la faux sur la faux nani bazako mais la sope na sur la fauteuil ngabna ayini ya moi no ayina ka mama za mona bilakeli mabe mama beau père kofinga no te ata papa pe mais maman leki yaya 9 mois caprice azemi musu zemi musu etindo la na mbula na loba nao mbula mezo beta me mai wana na mbula wana ezo koto ezo saloba nzoto yeye mabela 23h manga 1h ozomona tala caprice mama akeboto pa kosa hémorragie akufi so yo ton belle nga bota ezakande nazaka na caprice na libumune nazala kama na boma na loba na non ye moska ka alubima bina bana neso na bota mwana ya suka nyokolanga na loba na oti nazaka matata pona bima maintenant pe na bimina ya pe na ba caprice na biso bana suka tout time mo benga mama tenga na lobela kapi ya na lekani nga moso so na vai na taliba yuma bo na vanga bia tala o na yo salo opération ça cicatrice pamba oyo lela mama donc belva mystique yana maboko malamu. Donc je suis fier d'être famille Bota. Donc la mon sonité. Ce qu'on a regretté na bateau bazana na famille Bota ba ke ba comme on finga mère. Regretana. Na regretté na bateau bazana bela ba longa ba comme on finga mère. Neti banane. Bazé bele to tanga ba kombo na bango. Banga fort. On va bien colo. Na banga na nga mutu te moni bango. Ngi bino mutu côté la bino te problème c'est de Hollande bino za. Te ya eza problème te. Batu ba ozala kaka mwana mama moko tatika mwana kufa na prison mwana kuta kuna kati litoi balandi mais mama no baka mwana ngasa mwa malamu ebonga na défendre valeur à maman nanga a pesa nga pinzo na vanda 1 mois a pesa nga punition manque pour pas comprendre que nenga za bonga tinda te mais fin de phase aka mutema bo mama obimisanga ekenda bongo na lobana a pesa nga punition otika nga mo potinda te a pesa nga mapinzo a te yanga kena pexo zo yokate ayebisi banoko tadi banoko prince mwana na obima mais jusqu'à nouvel ordre avant na kuna ndam avant nanu parce que azo yokate mais fin de fait abomanga kate ata betisi nga inane oyoka ka mawa te mwana nga obima. D'autre part, ça me fait mal. Au moins, je senti que je suis bordure, tout est mère. Et si mère te mère a bloc ou a été, il y a vraiment tout. Aux hommes, et à mon coup, papa, il y a Kabila Kosola. Il y a ta Koso Zoate. Hein? Oh. Non, c'est que tout le monde. Quand la caresse pas mère? Non, l'obanayo. Tout le monde est maman biso livre to le kanawati. Ce que belo monete. Si que ko tama maman livre. Te, na pesika exemple. To mona ki mère auto lo. Pour mère pas mta karate. Mais mère etonda ki e. Ay ko lo ba ay ko défendre personne ta mobile na e. Très bien. Ah, ce qu'on nga na défendre personne ta maman nanga. Atika ote. Ya na oyebisa yo. Ata ba ke nanga luzumu. Na beti 3 ans kuna luzum na oya kaka so pe na ye na défendre ye kaka obata masute ya na bata melini na ndo bata matin au moins ti ba sala biloko nyoso tout vendre na to ke neti zuma asaini to te misi maya prince to te misi zuma mobali nani marambo tozui Jerry Kobeto totemisi tadinga la pa totemisi mundirba totemisi ba tonton na biso nyonso totemisi the best zuma mobali mo o masa ko linga totemisi best o no loba na yo
ozomona mais Zuma ozoya kofinga neti mutu loka tonton prince avandaka afutelaka appartement yo vanda wapi oh alonga colonel Manoka benga na ye alongola ya lupango tote fete mona wapi siko yo za identité totambola na saki butu mobimba ozoyunga na yolo mobimba na kama lekola na mokongo c'est la place mutuka mobo ekufa ezali okotolala Zuma la logique des choses ebolo bata Zuma tokende ozomona yo zoya kofinga bato tandis que moi sina lokwa jouer à kicker oh oyo ofinga personne ta bato na moi ça bien te ozokamusa na mokili banda oh mais non loba tala ya to kosanaka te Zuma bayebi koloba te na mikolo azopompe abi pena tozobenga mikolo tozosasa basenzi bapesa ya naloba na yo bapesa belle vie merci na Zuma bango nyonso bapesa belle vie merci vrai basenzi banani bato baza sans éducation ye Zuma yebi kosomba ya mwana dole loba na yo ya prince auto sa alimentation ba mayonnaise ba chocolat ya mwana na ya yena parce que Zuma yebi yango moyo finga ye mso sombela mwana ne shawama o Zuma yebi olesa mwana shawama te boya yali ani fufu lala na poso sendi bango baba nani so biso to ba sendi bango baba nani yo so mona bon tonton famille bota vando afinga moi si bêtise yo so mona tanti moi famille bota vando afinga mutu bêtise okay faut mona ba vrai ba senti bango ta ya gola ba propos ye na ko na grâce luzu soko tiki makambo so eza solo soko tiki makambo yo na Ronel Kosi soko eza solo abi yo ke no loba ke grâce luzolo o kuta lobi pona Gomez na koki ko accepter ngo pour Gomez a mwasi omona eza vraiment ko sala mame te nani mais ya komisie pe nani te ya komisie te ko komisa ya ko komisie un bon tonton oyebi mibali combien grâce luzola lelisa nga na zoya ko beta porte oza ko indisposer ba client mususu nga femme mariée fiancé nanga on va na TV au traité PD grâce so tiki likambo eza solo unaona likamba solo aya unaona likamba solo yaya il faut parce que makambo azongi c'est makambo eleka kala ya ba Ronel na mura pour Ronel akanisa amour na makambo ya ba grasso oui kanisaka déjà moura pour Ronel tant avant natali ke no pede mo banga be sa réputation nanga akangisaka ye wana pede oui moura bona yibite ke moura pede OK avant ni suka tali ke pede mo banga be sa réputation nanga et simba takangisi siko lelo ya gola ye nanga ko confirmer biso ke Ronel Kosi grâce ya makambo o moura lobeza solo ayo confirmer biso abi ye mo ka betela bango chambre abibo ganga mingi makambo loba eza makambo ça les ko indisposer ba client mususu mais laisse tomber Ronel azana chéri na ye grâce aux zolo pas na chéri na ye surtout yo zo traiter bango baza ba PD obosa ke baza ba papa na bango na ba mama na bango ozo bosa ke baza na ba relation na bango baza na ba grande sœur na bango baza na ba petite sœur na bango mozo ko traiter ba beau fils mo boya batu en plein air batu oyo traiter bango ba PD mais so botiki likambo c'est qu'il solo yo sengela ngoni il faut ba même nani ya gola ba kene parquet te pour parquet auto da prison makala te ya mita mais yo assurance de balanda ya mona zoloba na yo assurance ezate ba ebi ke maman na ngaza na se ya ngona lobi te so ba kene parquet makolo soso akoya ozomona osoba kende ya prison po ye mona makolo soso alobi yango ya gola ata bakende wapi nga na koya makolo soso alobi mais soki bamemi ekini maziere baniati ye fimbo ya solo ya monoko yaya ata okoma
technicien pédete. Nani, Mouraza pédete. Ba régie, décarré. Mais la finga ba pédete. Mais on dirait on a fini bango. On a fini bango te kasi. Na rappeler ka mokili ke bango baza ba pédé. Mais mokolo moko tenga na koya na TV. Oh. Ça n'a pas mais oui, ça engage moi. On a l'obité, na yebi ke bango baza ba pédé, baza bongo. Mais la koya na TV te na finga ba rési pédé, simba te. Royauté. Ozomona, na koya na TV te parce que baza pe na ba famille na bango. On rappelle que pona mona pe ba rési to bakanga ka na parquet papa wanga na ka. Abi non, cet enfant c'est maudit. C'est pas mon garçon. Moi, je mis un garçon, mais il est devenu tantine, ma régie. Tantine, ma régie. Maintenant, la Kenya qui n'a pas parqué. Maman, belle vie. Oh, yo ka soni tandima ye bongo na position na ye. Bon, il évite que belle vie, mais belle sera ba régie na parqué. On a habité hein. Information on a fait ça yo. La information oui. Ozomona. Pour les biso ke nga na yebi tendresse ça lesbienne. Abano bimane mili. Même comment on a quoi na TV tendresse lesbienne que simbate. Comment on a pour le moment on a quoi na TV que tendresse lesbienne simbate. Mais na yebi mili na bimana tendresse. Oui, mais ba sala na kitambo ba sala na kitambo na meta papa oseya. Ozomona, mais comment on a quoi beta na TV? Solo. Si na quoi on loba na TV te. OK. Au moins parce que concerné ngate ce que babiloko oyo ya gola zo ya koloba. Yo kota na personnalité ya grâce luzolo. Oh grâce luzolo za pede makambo na so grâce a tika mo so ke za solo. Grâce il faut lande la likambo. Yo ko finga grâce luzolo pede te. Mais net c'est relaté à histoire. Te. Abi vi nanga mobimba. Abi ngai moko na moni na misu. Omona. Vi nanga mobimba. Vi nanga mobimba nga mona yende nga betela bango porte. On déranger ba client. Ah non, pitié, ça me fait mal grâce. Grâce au tiki likambo yo, c'est que c'est solo. Mais on dirait à relater à histoire des akits. On dirait. Autant la grâce à la sonne, tant bon li brabo. Osto wa. Avimba hein grâce à na. Menga leke na malo boko. Ete yo opezi. Nga na opezi bonda. Siko mobala kitoko boyo finga grâce zolo PD. Omona, nga na yebi teka azwa ya gola na matanga. Na simakiti mena koyo beta sote ke teka bimana ya gola isimba te. Ozomona na koyo lo bango na TV eki simba ta mukomoto na koyo bango ke teka a pasola ya gola non. Qualité. Na ko batela bango ndeka ka ozo rappeler ka ozo batela. Na yebi makam na bango bien mena koyo lo bango na TVT. Nga na yebi tendresse na mwana moko me batata 6. Non lo bango na TV poani. Mwana moko batata. Batata 6. Siko na yango na TV poani. E mona on to ke simba te. Mais na yebi nombre batata bana. Ozomona. Mais na koyo na TVT parce que talinga ite. Yaka zango wapi o. Omona. Simba te. Go wapi o. Olinga nga boye hein. OK bien. Yo rappeler kaka ndé solo zali moko na TVT. Mais na koyo na TVT parce que simba te. Ozomona Zuma bali na sala bibembe na mbonga belle vie. Mais na yo le na TV poani. Que sala Zuma bali ka sala bali la bibembe. Ouais na TVT. Na koyo le na TVT. Très bien. Po italinga ite. Ditoko. Omona. Ya sisi na bi je respire jamais au grand jamais le koba makolo so je respire soye. Jamais. OK. Ozomona tala yaya bana loti mokile ke sila. Omona. Ta moni vie oyo. Yakazanga. Moni vie oyo il faut koyebaka ko battre la personnalité à Badou. Très bien. On vend des mabo. La TVT. La TVT. Très bien. Au moins la grâce à Kabola, salle de fête, c'est la bibembe. Ozomona. Ce que zuma babala, au moins ma série ya au moins ma comédie ba été pas pesarate. Tala sala que là ko la continuer.
Moko le bon en TVT. Nakoya le bon na TVT kabana ça bibembe simba te. Très bien. Ozo mosko ozo luka nini na via batu zuma luka vina yo. Bianca Zanga. Ozo mona po ni ko luka makambu boye zuma. Zuma obenga batu basendi vrai musenzi eza nani. Abimana ndaka sokoli ta bosete masebe telemi eboina na munoko. Abi banoko famille bota. So bakangi ba mutolanda bango azate. Après ces exemples avec Prince Luamba, atangi clair, abi Jerry Kobetox. Donc so balandi soki basali mabe ou bien bakangi ba ona olanda bango. Na bité bino ozana ba. Donc est-ce que balanda bino bazato mambuyaka. Yaka nisaka. Au moins tellement ba réputation na bango eza pourri. Ya Prince aza responsable. Allo quoi yete yese ale kalbosa parka kalam sorti kalate. Hein? Zuma ale kalbosa parka kalam sorti kalate. Suko yem da yeza indication bien. Oyeba Olanda e ale kala parka kalam bandi meka. Ko ya Prince atambola tous les 24 communes. Atambola parce que azana un site té. Yebisanga mission au Zuma fingi bato. Et ça moi déjà no Prince avant la fingi. Bianca Zanga, maintenant on va chuter en tout cas. Yango no loba no. Yango no loba no. Belva mystique. Abota bana menga na fin. Ah. Mon la suka. Mère batondolo liaka. Moni ba wana. Ba mango liaka. Bazama papa mitema mabe ba sort na ba onkali felo. Banane. Banane wana. Ah, bango nyonso wana. Ba otu na tangi te. Na oloba na yo. OK. Bazakaka. Les foufous de même badi. Ntamala mukuna azate. Ah. Potango ya bo mutu musu kingo esembwami. Mutu musu akota ekoma na ACJ. Mutu musu libumu efimbi. Mutu musu nazoyeba te na classe ni na boy. Tango bango bazoya. Est-ce que ba otala ba rétroviseur ba santé na bango. Mutu musu atikaki na 2 mois de vivre. Tanga na koya boy na meminga. Na boy na ngai. Nani. Ye vraiment na boy na ngai. Tu na question awa. Ekolekisa nga libumu. Ekolekisa nga libumu. Yango moni Mira Jericho munoko mo esi la solo ezate. Mira Jericho? Ah. Moi munoko esi la solo ezate yango libumu ezo vima makolo koma mikie. Kwani? Ah, fotu na siko yo pona nini? Banga mama. Esa mama respect. Mama zo mériter respect. Merci bien Kazan en tout cas moi en tout cas capricieuse en tout cas tu comprendre quand même denga yeli moi en tout cas différent ngana yebi bakamana bango belé même na la TV ezate ya sisi na Suarez na yebi makamuna bango mais est-ce que etalinga na TV point pour la lobani na comment pasteur nani Suarez que ça comment ma pasteur te to rappela ka mokili pourtant yo so dingo bamba libanga tala rétroviseur ya sisi somo. Ah, comment le maman pasteur soir. Où c'est qui? Eh, kamadi nangai. Avec ça en église na oya. Ya. Et donc comment maman pasteur? Azana parcours s'appelle le témoignage ne veut pas faire ça. Ndenge ya sisi ya cha musapi, ndenge ya sisi pesa munoko, ndenge ya sisi mais libele. Azapela le témoignage ne veut pas ça en église. Oui, non, on a TVT. Mais non, on a TVT, est-ce que talinga makambwana? Très bien. Ah, italinga ite. Mais nga non, c'est la case Suarez na vant sanga TV na nini apesa nga ka témoignage. Il faut y Mbappé, Sainte-Thérèse. TTT. Eh. Mon le Kanzula.
le travail nous a toujours obligés de bien pouvoir chercher des actualités pour vous informer. Et aujourd'hui, avec un grand plaisir, surtout avec comme réalisateur intelligent, Exode Mikebi, merci aussi à 3 fois d'être là dans l'assistance. Merci beaucoup à l'assistance aussi de notre prince Luamba Kouloutou. En tout cas, un grand merci à tout le monde de bien pouvoir nous assister ici avec Bianca Zanga comme invité spécial, avec elle on aura bien sûr le temps de parler sur les actualités également, parler aussi quelques histoires qui pourra bien sûr aussi toucher tout le monde. En tout cas, Bianca Zanga, Tozana Yo, moi, Nasuka famille Bota déjà, bienvenue et puis Pembécheron. Ah, toujours. Voilà, bonjour, bonjour, Batutu Balingarabiso, Batutu Balingaka. Poutine de l'écriture, Bellevue Télévision, Maman Moroté, Maman Rai Goshi, YouTube Studio, VIP International, Maman Mokondi, la reine mère. Merci beaucoup, na famille Libota Mobimba, Batutu Balingarabiso, Biso Peto Lingarabino, vraiment. Là, je vois un grand merci aussi à Dongole Sanzamba Versace. Un grand merci aussi à Odette Lessa, Maman à Lesline. Merci à toi, Niki Lessa, Mifi Lessa, Motema et Papi. Irène Kialuta, Motema Richard. Merci à toi, Nadine Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco et à Jean César Moko, Adage Lubanja de Turquie, Luanda, Turquie, Paris et Païwapi, Rose Mingazali. Un grand merci aussi à Bibi Chumoussamba Ipoupa, merci à toi le roi célèbre Christian Ngoma, merci à Mamita Dina, la grande H, Maman Sakina, Maman Aniba Super, Maman Ewin, Maman Aningo Yamputu, la maman chérie à moi aussi, Maman José Doussadisu, Maman Gina Mabiala, un grand merci aussi à Papa Alengui, Papa Godard Eliko, Mambote Nabino vraiment, Yango Wana. Américain. Eze yangai. Ata na bona ngai. Nzambe na makambo. Ni na osus. Américain. Ni na osus. Ni na osus. Lo bako. Vas-y, hein, vas-y. En tout cas, avec Bianca Zanga, c'est toujours un peu du waouh. Moi, j'ai hâte fort. Et clin d'œil spécial à tout le monde, surtout clin d'œil spécial à Jonathan Ngoma Grand Lion. Et clin d'œil spécial aussi à Yaya Ngoma boutique d'habillement, en tout cas. Où est là? Et clin d'œil spécial aussi à mon. On l'a été raté. Comme ça, en tout cas, tu profiter déjà. Bianca Zanga, de la production déjà, ça évolue comment côté à Bellevue TV. Sœur Marie-Hélène. Ah, Sœur Marie-Lala Pongi. Lala Pongi. Sœur Marie-Lala Pongi, donc, biso toaka waouh! Ma fille, mais biso ka waouh! Donc, Sœur Marie, vraiment, et qui est bien. Donc, en tout cas, Poutine, bravo, Kaka. Tu vois qu'il filme. Tu as fin. Tu as fin. Déjà, déjà, on comprend déjà film, mais besoin des autres kende. On a eu le babo nzoka, qui la Bellevue zangate. Total la fin biso nyoso. Maganza mbeza batute. Na loba no moi ça na mystique. Qui la nzambe za biso batute. Toze aka Poutine ya fin. Ne to betela ngo ba vie. To calcula ngo nombre histoire kende ni. Ma vie est quotidienne. Si peut te sur 100, si tu bêtis 10 et yebana. Si peut sur 100, tu bêtis 100%. Puis c'est le baka vérité. Il arrive à peu bobozeli sur 100, peut mieux certainement 40%. Et non, tu commences à 40%. Si tu as un échec 80%. Si tu as un échec, c'est 85 ou 89%. Ma mère a noté un film à Casa Bellevue TV. Ah ben tu as 100%. Dans ce cas, quand tu as le mois c'est 89%. Bon. C'est moi qui foutais ça à tenir maman qui a mon Candy Star si je ne m'abuse pas. Non, na Candy Star tu as 89%. Na Candy Star. OK. Na Bella tu as 100%. Candy Star net au souka so tu nager muké to souka na 80 89 88 80% c'est tout. Na Candy Star. OK. Mais ça tu es na Bella. Waouh! Et déjà le 11e épisode d'écoute hein. Et Sœur Marie-Hélène. Parce que dans le 10e épisode, et j'espère que côté de la vie, bien que notre société, mais MOP. Tu vas retomber dans la fin. Pour déjà, tu es bien. Si tu as le bon, tu as le bon.
tozala sikoyo fe nango toyebaka nde ekabola bitumba ya kotela ra mère bana bongo mwana nini alivra mama bazati miso pasi na bosani mère linete afo asola fo nani bazako mère asope na asola fo te ngabna ayini te mwana ayinaka mama aza mwana bilakeli mabe mama beau-père okofinga na te ata papa pe mais mama leki yaya 9 mois caprice azemi mosusu zemi mosusu etindolala na mbula naoloba na o mbula ma ezobeta me mai wana na mbula wana ezokota ezosaloba nzoto yeyeye mabela 23h manga 1h ozomona tala caprice ya mama ake boto mpa kosa hémorragie akufi nazalaka na caprice na libumu ne nazalaka naoloba nao donc ye mosi kalaka alobi mabina bana nyonso na bota mwana ya suka nyokolanga naloba nao ti nazalaka matata mpo nabima maintenant mpe nabimi na ya mpe na bacaprice na biso ya bana suka mama te nga nalobelaka ngai ya moso soyo navai natali bayuma boye navandi nga biya atala o na ye osala opération sa cicatrice pamba oyo olela mama donc belle vie mystique belle vie vraiment aza mystique omoni na maternité ya Bella Production je suis fière d'être famille Libota parce que bato ebele na ndako bashekaka omwaka en tout cas bianco oyo makambo so alobaka te tolobaka makambo ya solo américain nayebi so mama na ngai azalaka moso na vandi amoni mpe 18h ebeteli nga na ndako bakamwaka mpe bamoni nga nasimbaka ta biere te omela masanga te nasimbaka cigarette te eloko tu ya kwiti natiaka te bongo osedeshe na bwendeni so elekela bato jamais eloko tu ya kwiti natiaka te eza inspiration ka nzambe apesi ngai par rapport po à l'époque ntango na bandaki komela masanga peut-être bato mingi aloba na sa kwiti boye na boye ça fait au moins déjà so tozwi 2016 jusqu'à présent ça fait 10 ans 2016 jusqu'à présent 8 ans nayebi ata kwiti te nayebi si yo ozomona ozala na maboko ya malamu omonake bayebi so mwasi asimba mwasi amuta kwiti te mwasi amuta aloba abétise te mwasi aza exemplaire mwasi aza exemple à suivre ozomona donc navanda vraiment boye ntango navandi nga moma nakotama na monde nabi te naya na maboko ya malamu. Donc je suis fière d'être famille Libota. Donc la mon sonité. Ce qu'on a regretté na bateau bazana na famille Libota ba ke ba comme finga mère. Regretana. Na regretté na bateau bazana na bela ba longa ba comme finga mère. Neti banana. Ba se bele to tanga ba kombo na bango. Banga fort. Na banga na nga mutu te moni bango. Ngi bino mutu côté la bino te pauvre misa de Hollande bino za. Te ya eza problème te. Batu bakozala kaka mwana mama moko tatika mwana kufa na prison mwana kuta kuna kati litoi balani mais mama na baka mwana ngasa mwa malamu ebonga na défendre valeur à mama nanga apesa nga pension avant de 1 mois apesa nga punition vraiment que pour comprendre que ninga za bonga tinda te mais fin de phase aka mutema bo mama obimisanga ekenda bongo na olobana apesa nga punition otika nga mo potinda te apesa nga mapinisa aote yanga kena opekisi ozoyoka te ayebisi banoko tadi banoko prince mwana na obima me jusqu'à nouveau ordre avant na okuna ndambo avanda nanu parce que azoyoka te mais fin de fait abomangaka te ata betisi nga inane aoyoka kaka mawa te mwana nga obima ozomona
Famille Libota, t'as payé le monde, la maman chéra moi aussi, donc ça va vraiment. Aux hommes, d'autre part, ça me fait mal. Au moins, on a senti que je suis bordure, tout y mère. Et si mère, t'es pas mère, on a bloc, on a été. Il est vraiment tout. Aux hommes, on a mon coup, papa, il a Kabila Koso là. Il y a ta Koso Zoate. Hein? Oh. Non, c'est que tout le monde. École la caresse pas mère. Non, le banao. Tout le monde est maman biso livre to le kanawati. Ce que bel au monde était. Si vous avez maman livre. Na pesika exemple. To mona ki mère auto lo. Pour mère pas mta karate. Mais mère etonda ki e. Ayako lo ba ayako défendre personne ta mobile na e. Très bien. Parce qu'on a défendre personne ta maman nanga. Atika ote. Yaya na oyebisa yo. Ata ba ke nanga luzumu. Na beti 3 ans kuna luzumu na oya kaka. So pe na ye na défendre ye kaka. Obata masute. Yaya na bata melini. Na ndo bata matin. Au moins ti ba sa ba bloko nyoso tout vendre na to ke neti zuma. Asain. Tote misi Maya Prince. Tote misi zuma mobali nani. Marambo tozui Jerry Kobetok, tote misi Tadinga la pa, tote misi Mundirba, tote misi ba tonton na biso nyonso, tote misi the best. Zuma mobali mo oh mwasa ko linga. Tote misi the best. Ona loba na yote. Ozomona, mais Zuma ozo ko finga, neti mutoka tonton prince afandaka. Afutelaka appartement. Yo fanda wapi? Oh, alonga, man, colonel Manoka benga na ye, alonga le lupango, tote feta mona wapi. Siko yo za identité, tote mbola na saki, butu mobimba, ozo yunga na yolo mobimba, na kama le kola na mokongo. Ozo la place mutuka mobe kufe ezali okoto lala. Zuma. Siko yo na tebe po finga batu. C'est quoi ça? Ozo mbosa na ke teto ya wana teto za wana. O toza déjà wana o. Oh, to ya wana teto za déjà wana. Ozo mona, yo zo calculer que lokwa yo ne muza na monopole yo no yebi koloba Zuma. La logique des choses est boloba te Zuma. Tokende. Ozo mona, yo zo ko finga ba tout tandis que moi na lokwa jouer à kicker. Oh, yo finga personne ta ba to na moi ça bien te. Ozo kamusana mukili banda. Oh. Mais non, le batala, il y a tout ça na raté ba Zuma ba yebi koloba te. La micro do pomper abi pena tozo abenga micro do sasa basenzi. Basenzi. Bape sa. Ya na loba na yo. Bape sa belle vie merci. Na Zuma. Bango nyos bape sa belle vie merci. Na. Ba vrai basenzi banane. Bato baza sans éducation. Ye Zuma bi ko somba mona dole. L'église a 3 boules à foufou, mi malé faut là, l'homme moi la fois que sont ma poisson à tongo. On a calculé les mères à ça la foufou moreleka. Oh, tango là ma foufou ma dans l'église a 2 boules, mon quoi y montant au Kenya tongo, mon quoi y a balifana y a mi consomme la mona dolé, Zuma mon côté va dans supermarché. Mon ya te au fin à bateau balé à chocolat. Balé à chocolat. Non le banayo. Il y a pris ça tout ça alimentation, ba mayonnaise, ba chocolat, ya mwana na ya yena parce que Zuma yebi yango. Moyo finga yem so sombela mo ne shawama. O Zuma yebo lesa mo na shawama te. Boya yali ani. Fufu la na poso. O non lo bano na kamba solo, kene pas dide de na yolo ana yolo noro na kapela. On peut ça la référence. Ah. Ya tika na lo bana yo, ba ko finga ba na ba ignorance. Zuma vraiment Zuma so ba vanti Zuma finga nani. Zuma na moto oya leki ba vrai ba sendi nde bango ba pesa belle vie merci. Abi ba pêche love tout ba sendi ko sasa. Ba dina chutu ko sasa. Famille Bota ba sendi ko sasa. Eza nini kaka? So biso to ba vrai ba sendi. Hein? Bango baba nani. So biso to ba sendi bango baba nani. Yo so mona bon tonton famille Bota vendre a finga moi si bêtise. Yo so mona tanti moi famille Bota vendre a finga mutu bêtise. OK. Faut mona ba vrai ba senti bango. Ta ya gola ba propos yé na ko na grâce Luzu. Grâce Luzu so ko tiki makambo se za solo ha.
Soko tiki makambo yo na Ronel Kosi soki eza solo. Abi. Yo ke no lobaka grâce Luzolo. O kuta lobi pona Gomez na ko accepter ngo pour Gomez à mwasi. Omona eza vraiment ko sala mame te nani mais ya komisi ete te ya komisi ete ko komisa ya ko komisi un bon tonton oyebi mibali combien grâce Luzolo la lelisa nga na zoya ko beta porte oza ko indisposer ba client mususu nga femme mariée fiancé nanga on va na TV au traité PD grâce so tiki likambo eza solo. Unaona kamba solo. Aya. Unaona kamba solo yaya. Il faut parce que makambo azongi c'est makambo eleka kala ya ba Ronel na Moura pour Ronel akanisa Moura na makambo ya ba Grasso. Oui. Akanisa déjà Moura. Pour Ronel donc avant Nathalie que non PD mo banga be sa réputation nanga. Akangisa kae. Ah. Oui, Moura. Bon, on a évité que Moura pédé. Ok. Avant de se dire que pédé, mon banga bébé sa réputation nanga. Et si mbata kangisi. Ce que le lo yago la yé nanga ko confirmer biso que Ronel Kosina grâce à makambo o Moura lo beza solo. Ayo confirmer biso abi yé mo ka betela bango chambre. Abi bo ganga mingi makambo loba. Eza makambo ça les ko indisposer ba client mususu mais laisse tomber. Ronel azana chéri na yé. Grâce aux autres, pas na chéri na ye. Surtout yo zo traité bango baza ba pédé. O bosa ke baza ba papa na bango na ba maman na bango. Ozo bosa na ke baza na ba relation na bango, baza na ba grande sœur na bango, baza na ba petite sœur na bango. Mozo ko traité ba beau fils mo boya batu, en plein air batu, o yo traité bango ba pédé. Mais so botiki likambo se ki solo. Il faut pas même nani ya gola ba kene parquet pour parquet auto da prison makala te ya mita mais yo assurance de balanda ya mona zolo bana yo assurance ezate ba ebi ke maman na ngaza na se ya ngona lobi te so ba kene parquet makolo soso koya ozomona osoba kene ya prison po ye mona makolo soso lobi yango ya gola ata ba kene wapi nga na koya makolo soso lobi mais soki ba memi ekini mazière ba niati ye fimbo solo ya munoko ya ato okoma ba futele mbongo mo bien o muta ko kiko ko bakisa likolo te ba niati o de fimbo kaka wana oyoka na oloba na ya o moni one to sala ka oyo ya na ngolo mo bona to suka te. Je pourrais dire que on sala. Tengano na finga mutu te lokwa ya gola ndenga finga abatu. OK. Pongami na zabe na ko vanda ta mukolo ma otembe ka nani na ba pede leke tu a pede. Nani Moura za pede. Ba régi décarré. Mais na ko finga ba pede te. Mais dirait on a fini bango. Mais éviter. On a fini bango te kasi. Na rappeler ka mokili ke bango baza ba pede même mukolo mo tenga na koya na TV na oh ça n'engage na bima be mais oui ça engage moi yango na lobi te na yebi ke bango baza ba pede baza bongo mais na koya na TV te na finga ba rési pede simba te royauté ozomona na koya na TV te parce que baza pe na ba famille na bango. On rappelle que pona mona pe ba résident bakanga ka na parquet papa wanga na ka abi non cet enfant c'est maudit c'est pas mon garçon moi je mets un garçon mais il est devenu tantine ba régi pas ni tantine ba régi maintenant na kena ki na parquet maman belle vie oh yo ka soni tandima ye bongo na position na ye bon éviter que belle vie de sera ba régi na parquet. On a habité hein. Information on a payé ça yo. La information oui. Ozomona. Pour les biso ke nga na yebi tendresse ça lesbienne. Abano bimane mili. Même comment on a quoi on a TV tendresse lesbienne que simbate. Comment on a TV? Pour le moment on a quoi on a TV que tendresse wa lesbienne simbate. Mais na yebi mili on a bimana tendresse. Oui, mais ba osale na kitambo ba osale na kitambo na mbeta papa oseya.
ozomona mais mokoma ote nakoya obeta ngo na TV solo si nakoya oloba ngo na TV te omona parce que concerné ngai te siko babiloko oyo ya gola zo ya koloba yo okota na personnalité ya Grâce Luzolo o Grâce Luzolo aza pede makambo wana soki Grâce atika yango soki eza ya solo Grâce ifa alandela likambo yo kofinga Grâce Luzolo pede te mais neti arelataka histoire te abi vi nanga mobimba abi ngai moko na moni na misu omona vi nanga mobimba vi nanga mobimba nga mona mona ye ndenge wabetela bango porte o déranger ba client ah non pitié ça me fait mal Grâce soko tiki likambo yo c'est que c'est solo on dirait à relater ka histoire des akits on dirait autant la Grâce na soni tambo ba librabo osto wa avimba ya Grâce na menga leke na maloboko ete yo opezi nga na opezi mbonda siko mobala kitoko boyo finga Grâce Luzolo pede omona nga na yebi teka azwa ya gola na matanga na simakiti mais nakoyo beta soto ke teka bimana ya gola isimba te ozomona nakoyo loba ngo na TV ekisimba ta mukomota ko ba ke teka a pasola ya gola non ouais na TV nakoyo loba na TV te po etali ngai te ditoko omona ya sisi nebi je respire jamais au grand jamais na ko ba makolo soto je respire azwaye jamais ozomona tala yaya bana loti mokile ke sila omona ta moni vie oyo moni vie oyo il faut koyebaka kobatela personnalité ya bato très bien ovandi mabotalité ko batela bango nde kaka ozo rappeler kaka ozo batela na yebi makambo na bango bien mais koyo bango na TVT nga na yebi tendresse na mwana moko me batata 6 non bango na TV poani mwana moko batata 6 siko na yango na TV poani et mona on te simba te mais na yebi nombre batata ya bana ozomona mais nakoya yango na TVT parce que etali ngai te yakazanga wapi o omona esimba te go wapi o olinganga boye te ok bien yo rappeler kaka nde solo ezali moko na TVT mais nakoya yango na TVT parce que esimba te ozomona Zuma bali na sala bibembe na mbonga Belleville mais na yo le na TV poani que sala Zuma bali ya que sala bali la bibembe na TVT au moins la grâce à Kabola salle de fête sala bibembe ozomona ce que Zuma babala au moins ba série ya au moins ba comédien ba été pas pesarate tala sala que là ko sala continuer moko le bon na TVT ko le bon na TVT ka bala sala bibembe simba te très bien ozomona siko ozoluka nini na via bato Zuma luka vi na yo yakazanga ozomona mpo ni koluka makambo boye Zuma obenga bato basendi vrai mosendi eza nani abima na ndako asokoli te abose te masebe etelemi ye boye na munoko abi banoko ya famille bota so bakangi bamutu na bango aza te apesa exemple ya V Prince Luamba atangi Claire abi Jerry Kobetox donc so balandi soki basali mabe ou bien bakangi bango na olanda bango nayebi te bino bozala na baton est ce que bato balanda bino baza to mambo yaka ye akanisaka omoni tellement baréputation na bango eza pourri ya Prince aza responsable alokwa ye te ye se aleka liboso parke akala moso atikala te Zuma aleka liboso parke akala moso atikala te siko ye aza éducation bien oyo ba olanda ye aleka la parke akala mbandimi kasi siko ya Prince atambolaka tous les 24 communes atambola parce que aza na site te yebisanga mission ozunga fingi bato et ça moi déjà Noro Prince avant de fingi aya na kilote Latine opération kilote moi to prendre ça na kilote Zuma to faire devoir le kana kilote en plus à pembe oya na coupe noir te mobala propre ba ba ke na pembe très bien au moins Noro Prince na coupe te ya pembe ça kilote na Zuma ko la tango invité oyeba ka te ngande fona yeba aolata te histoire il faut relater ozomona mobala toka tozoyeba to otokoza mwana mwasi to ndenge nini tokozoyeba te aza mobali to aza mwasi
soka alati coupable chance akendaka na biloko ya noir mais kotoka mpe babeza yango permis kotoka eza permis mwa moba otoka ntina nsima ezoyeba to osubi osali nini tika biso tovanda ko zuma asali te zuma aza vrai salité mosende mobali loto bongo yo ofinga bato omonaki papa toyebani tovanda tomela ti yo ofinga bato baleko na sola parfum yo kofinga bato banda kozwa nanu propriété ya ndako na yo ozomona yango moni famille ya mwasi bafanda bato babi te ozometeka ebonga alonga mikumba tia na mokongo alukela yango place adépose afinga bato balalaka na ndako te afinga Jericho Betox référence 7e ré afinga ya Prince Yolo Sid afinga Yams des imports afinga Mundirba ni matete afinga Tardinga lapa limete aza mutu nini oyo afinga teka bandal afinga na migra ngir afinga nani donc ba place mutu avant na mutu ni ata na référence de demeure ma campagne afinga nani OK Clarisse Plasma aza nini aza awa na nini na nini kota ipeni afinga nani Saminga Amba aza na nini côté lemba o babenga salongo Pamela Matondo aza awa na nini ya côté ya nini yawa Jema Ibele bandal vraiment Rihanna Sole bandal Mamu Muluba matete lemba famille boto afinga na biso tumuta na référence na ye ya isko wa aza na adresse te ye kama l'école ka na mokongo place mutuka ekobetela ya kitisi mokunini na ye ameli de likofi na baka bendi air apaka likile air akota na mutuka ejubu ala lobi tongo amati première place bakeno sa bémission bon muta bongo yo olanda Voilà, merci beaucoup Bianca Zang. En tout cas, c'est pour nous un grand plaisir de vous avoir comme invité. Déjà, on nous signale que bientôt, on aura vraiment à mettre à fin à cette émission. Mais au moins, il y a quand même une petite préoccupation, une question concernant un peu Gabi. Nani? Maman Liboumessu, monsieur Cyril Liboumessu, comment nous t'engueule les kissinga Liboumou? Swinga Liboumou, comment nous t'engueule wana? Maman, comment ya? Comment de la sous combo na? Tout en raté. Oui, qu'est-ce que c'est? Nabandela. Comment mo bimisi wana? Ya Gabi. Mesalinga pasi. Ikutanga kombo wana te. À côté la belle. Sauter. Yete, sauter. Na bona. Mais banto balinga na bonité. Yeah, na bona ke prison. Pardon yete. Yete na boyi. Est-ce que tango ya zo ya tension ça bien? Na boyi na ngai prison. Na ndingete yete. À côté la belle en trop hein. Te. Mais ouais, baton balinga na bongo yete. A se retirer na. Ake malam. Yete. Molobi hein. Ndake malam bongo pour banga présenter. Bien Kazanga, mais là on va chuter en tout cas yango no loba no yango no loba no belva mystique abota bana menga na fin mon la suka mère batondolo liaka moni ba wana ba mango liaka baza mapapa mitema mabe ba sort na ba nkali felo banane bango nyonso wana ba otu na tangi te na loba na yo baza kaka les foufous les mêmes badi ntamala mukuna azate potango ya bo mutu musukingo esembwami mutu mususu akota ekoma na ACJ mutu mususu libumu efimbi mutu mususu nazoyeba te na classe ni na boy tango bango bazoya est-ce que ba otala ba rétroviseur ba santé na bango mutu mususu atikaki na 2 mois de vivre tanga na koya boy na meminga na boyi na ngai ye vraiment na boyi na ngai tuna nga question awa ekolekisa nga ekolekisa nga libumu yango moni Mira Jericho munoko mo esi la solo ezate Mira Jericho moi munoko esi la solo ezate yango libumu ezovima makolo koma mikie poni faut tuna sikoyo pona nini banga mama et ça maman respect maman zo mériter respect
Merci bien Kazan en tout cas moi en tout cas capricieuse en tout cas tu comprends quand même denga yeli moi en tout cas différent ngana yebi bakamana bango ebele même on la TV ezate ya sisi na Suarez na yebi makamuna bango mais est-ce que etalinga na on la TV point pour la lobani na comme pasteur nani Suarez que ça comme maman pasteur tu te rappelles ka mokili pourtant yo so dingo bamba libanga tala rétroviseur ya sisi somo akoma lo mama pasteur soir où c'est qui kamadi na ngai avec ça en église na oya ya donc ne comment ma pasteur azana parcours azapela témoignage ne fa pesa ndenge ya sisi ya cha musapi ndenge ya sisi pesa munoko ndenge ya sisi mais libele azapela témoignage ne fa pesa na église oui non na TVT mais non na TVT est-ce que talinga makambo wana très bien talinga ite mais nga lonse ya ka Suarez na 20 ans ya TV na nini apesa nga ka ne témoignage il faut yeba pe Sainte Thérèse mon le kanzula majerispi yango moni mère na biso sœur na biso suzi bantu mo alobise na samba bele ezate obika mukolo Sainte Thérèse okita samba beba na bitumba na suzi bantu bango bazwaka mibali ya bato mais baoye ya TV bawanga basala lokola bango kutu basala bombanda te oui non na TV te mais non est-ce que talinga makambo wana non na TV poani ti bawela omwana mamu teke na za mayele mamu teke asuka ne kana Lubumbashi mwakene Europe ezate mbanda jerispira na katikati otuna mama bien katoshite merci beaucoup merci beaucoup moi capricieuse na biso na okende ezuma mawa azwa ne sante ya bana mabume yoko makodo mwana suke teli tuna mutu sutina nini moya te bofingi bato monsa lokwa joueur à kicker ce que to yeba te to che ya ping pong te to comme seni monsa zuma te c'est regrettable hein. Merci Maman bon ouais Exode merci pitié merci te ça va mbote soki ezali nani yango wana ve na nga moko Tito da Costa ve na nga Jean-Paul Kapinga motema mama nasi nchana banaka ya motema Rodrigue Bangala ve na nga moko jolie meilleur caméraman du monde Jenny le aquarium kilo ya Congo lifa baba nakomi lifa belle nakomi baba ba inspiration bene bene on va souder solo baba zuma munoko solo to c'est ça qui déjà té mais na bosa ni ke monsieur Sina merci beaucoup mesdames et messieurs en tout cas moi en tout cas famille Bota bon message bosa ni ko tuna nga question mo boy nga liaka soso te obosa ni ko pono bo pono sabo o ba ngote ke mukomsu na koya Exode boye bango lelo nga liaka soso te surtout kota mabe makolo kopesa nga makolo soso te ipe ko liaka te ndanga ngoto soso ni na liaka soso te ngai nga mungusu OK soso ya ngate surtout kota mabe kota makolo ko piaka ngate hein na koteteka mantu ya mwa na liaka ngote moi c'est ko ini Congo ilo damasa ba Congolais zo inango Melia Thompson merci bien Kazanga chers amis en tout cas comprenez un peu c'était quand même bien Kazanga dans ses œuvres. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Merci également à Bianca pour cette
acceptation de notre invitation. Merci beaucoup à l'assistance de tout le monde. Merci beaucoup à 3 fois. Merci beaucoup à notre Prince Lutumba, Papa Lutumba, Nabiso, Prince Luamba. Merci beaucoup à Exxon Mickey qui était là derrière la caméra. Merci beaucoup à Gemma Ibé, le gros bébé de la presse. Merci beaucoup à tout le monde. Merci infiniment à toute ma famille Ngoma qui était en train de suivre cette émission avec un grand plaisir. Je dis aussi un grand merci à Jonathan Ngoma, Grand Lion. Merci beaucoup à Louance Cassidon Jazzy, mon ami depuis Canada. Un grand merci à Mam Sechibouk, c'est Gloria, mon ami. En tout cas, ça évolue très bien de votre côté. Merci beaucoup aussi à tout le monde. En tout cas, prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Nous allons vous retrouver prochainement pour un autre numéro. Au revoir.